au lieu d'être dans la carte d'église, or ange confiance à Grigny. La dame ange a une délivrance, dossier aux à la carte. Pour les cas, il y a une délivrance au sein de la confiance à la route. Car c'était la taille à la confusion. Mais dans la dame où il y a une délivrance, c'est un peu comme pour le comité. On va camomiller sur la communauté pour jouer à des temps dans l'église. Pour jouer à des temps dans l'église. Car il y a un Kenya, c'est le passé embouteillage. Sur le place, c'est un embouteillage. Il n'y a pas qu'un payer pour s'aligner. Sur le temps, il n'y a pas qu'on payer pour télé. Naïsé, des années, ils ont besoin de l'autre le comité. Sur le banc, sur le réseau, le salon, il y a des programmes à l'autre. Date, il y a des 19. Il y a des temps, on dit, on a pas de compte, on se premier mois année, nous jouons en charge. Car elle est au côté depuis les 5 qui a possédé la caméra pour 10 jours à cet esprit. Mais dans le 10 jours à cet esprit, il va bailler bas. Mais voilà, la haine pour des pressions, pression à deux signes. Il y a des cas à la façon. Nous avons passé avec la question. Sauf que moi, nous prenons un peu de temps. Sauf que moi, nous sommes à télé, nous sommes à so wale kusema ni kusuke kwa tiba kale kwa sababu usiye au kulala kati ya kisi kutoka bisu bakare kutusana kwa bakare msaka bisu tukare na dijo kutusana kutanga bisu sana le bisu sana leta kushi et va passer la vie qui est aussi par signification il y a bisu sana c'est même un mot ngana za kutafuta kaste mais nzamba na tanga kumi par livre ya prière de comprendre parce que faut 4 livres après la et la prière sur la fille ça pour ça nzamba pour ça comprendre que sommes nous sanitaires les apps qui sont mais délibérément les apps qui sont mais dans le Saint-Esprit les apps qui sont peut-être dans le son pour tout tango mingi et font la tango tout tango mingi mali sur tout qui mais sur pour la mise sur les sanitaires les a été la vie alors ils sont même aux caractères c'est là qu'on t'a par le jour même par la mort ils sont comme les gens au complet non c'est la qui les gens qui sont grâce à cette sont la église est vidée par qui papa ils sont pour bailler qui ils sont base à mon des gens qui sont et mon dieu mon père qui a fait la puissance et mon dieu va à confirmer qu'il y a pas puissance quand le Seigneur nous m'a dit que la puissance sauve mais il est pas bien nous ba livre que la puissance est au sambela ndenge sengeli kusa dolimo de l'autre jour c'est les ana problème ya Saint-Esprit uya oyo ekita olimo ndenge eyela kana olimo ndenge esala kana uta commencer olimo ça étape par étape la première génération nzamba leko olimo sunga mutekamba kufi ebala kusona mukura boyi olimo zaleka kututuka te olimo zaleka sunga mukesona meko bele sama bele saki olimo koma kumusika olimo zalintamba parole zalintamba ya le parole ni zaleka mu parole kubongwana metamu parole ya esala kana molimo omuraka emo babenyo na kombono de ajusola ngene basaba batwana afandi ashobora nitola bengi bajo sola ngara kata na express za bana basaba zaba sana posa na sola yo akontra kata tambra kata da na temple za ubeni kiti mutpa beni kiti bajo sola esala bonito za ndenge na mais après savoir que sumu ka mutu nous connaissons les gens parce que na kanda bungi sana na première génération et ça nous plaît so zamba yake na mutu bungi saki yango oni mo sana ki akanda como ko yebisa no we na soko mapa e como ko yebisa na so regrete ni na sana ba zamba ko mo ko sana kanda ino ayo ko mapa après savoir ko mapa ayo ko zongi sapa 4 siècles, les capotes de Moukine tournent sur 8 personnes.
nzamba lokola ki molimo ya control nzamba lokola molimo kanda astikira mo molimo wa disera kuna kati ya molimo sana badetail ye biso bele tuendite to loka molimo na kati ya molimo ezana molimo wa discernement ezamo na molimo esala kana idée so pesa ba idée comme tika na fongo na commerce no sala commerce tika na kende boye na bana kusala bina tika na sala kuna bana kuteka mbala ko na bana kuteka saka makale simo ko esala kana mu etinda ka mutu ko ya na development mais simo mais eswana soko zana ngo eza explica epese kaka mutu posa mbongo tika ko se demanda musala su kwa so esa se explica tika metes wana yango ya sok expert se que não sala so expert discernement mais c'est expert discernement et ya katina yo uyeba mabena ma yango ba tembele ba saba zwa misala parce que le projet va contenir expert discernement ezala kata wote mais expert discernement et yaka na kutanga mako et yaka na kuyoka mingi nzambe esprit discernement eza esprit oya ko ça général nzambe peso na mutu sengela esprit na yele eza na mutu nyonso ko lukisa mais discernement et yaka na mabonde mutu asambela ka mingi mutu asenga ka mingi nzambe tinda ka esprit discernement et banda kusunga na mabena ma yango ba tembele basumbongo asana discernement ni ne sengela sa ba tembele basumbongo baso kontefaso basi na bango basala o sengeli basala kwa que esprit discernement eza katre bango esprit discernement comme ya kosenga ekisa koyoka bible ekisa bolam kunanza makilo ya discernement oyeba mabena ma mais tango comme na bongo dans comme la bonne voiture par contre il faut que ça la moi c'est un volontaire mon petit ordinaire au sein des campus c'est le stade de continent pour te espérer au kumba yo et que si l'on ne sait pas moi la carte na yo mais kozonga ka présence nzambe et pour le nzambe dans le temps après ça que sagesse la Salomon to ko pesa Salomon na sagesse la Salomon discernement unayeba kusala nini esengeli musala mais ezala esprit mususu pe eyaka na mutu ekisa kusambla mingi nzambe pesa esprit moko boye ya kubanga mabe tangu kozala na kozoyeba nini esengeli mikambo mabe osepela nango esprit mopesa mais esprit mususu pe esalaka ya destruction na bato baboyi nani nzambe atina ngo esprit ya destruction kodétruire yo esprit mobima ya kodétruire babai ko esprit ya destruction na bato babangaka nzambe te esprit mobima mpekesa esprit eza niveau kokoso tokozwa akekano détail nzambe apesi ba esprit maintenant ntango basali 4 siècles babotani mokili tondaki ndenge ezalaki bazalaki na prophète te bazalaki na moto rapide bango te esprit moko etikalaki nango ya kosala kaka nini tosala tokona bilanga tobota tosala nzambe yango esprit etikalaki mais na ntango amoni bakomi ebele atindi Abraham po ate akozo ko esprit ya reconnaissance ba reconnaître tango azosala Abraham kuna Abraham ebiseki bango posa nzambe alinini nzambe nekosala alliance émotion 4 5 action na Abraham mais na kati ya Abraham tango nzambe akoviseti ye kuna nde ezokopesa esprit mayele eye na Abraham esprit discernement eye na Abraham esprit koyeba eye na Abraham esprit koreconnaître nzambe na Abraham mais Abraham akomena mayele tele mayele wakokokotsona akomokotsona maintenant, dans le mission d'Abraham, c'est en Égypte,
Pour l'Égypte, et c'est que nous pouvoir à partir d'Afrique. Pour qu'Afrique a une place, et place ma puissance va pouvoir révéler dans la Jordanie. Pour savoir que bon maman qui or, il y a ma pouvoir. À Tchamona, na diamant na ma Égypte. Et c'est là qui Moïse a côté ma Sobrama Égypte. A pouvoir Égypte. A pouvoir a esprit au campagne. Puis si maintenant ni c'est ça là. Babo mabana ndio sababu waka Moïse la kati ya Maya ya Jordanie. Kuna Moïse a pouvoir et puissance à kati ya Maya. Pour nous même au Yédi, et c'est la paix au pouvoir. Et c'est vraiment mon capacité de comprendre que nous avons passé ni. Maintenant, ni des salles à pauvre, des amants comme nous pouvoir aussi, et c'est là où tu as mon temps. Moïse a continué à quatre Égypte à Major, à jouer puissance à jouer. Mais nous avons appris à Major pour deux jours pour cette année. Moïse a donné la puissance. Mais dans la carte à Pharaon, moi c'est à Pharaon, à ce que nous avons fait Pharaon, à ce que nous avons fait, à ce que nous avons fait. Pour l'autre, nous avons fait dans le mois Moïse. Là, c'est pour ça que nous avons la puissance, nous avons la puissance. D'abord, si les missions nous et c'est que nous avons passé à l'alliance. Première alliance, depuis Noé et Joanna Moïse. Il faut qu'on comprenne. À quel moment j'étais mon pays? Moïse, donc là, ça. Ici, pour Fandi, ici, quand il y a tout ça. Place où on a Nzambe à côté qui n'a pas Jésus, ailleurs à côté de la Moïse. Parole de la salle d'alliance. Place pour Fandi, les Bosso, pour depuis la première génération, des côté de la deuxième génération, Abraham, à Fanda qui n'a pas de place. Troisième corps Nzambe, ils ont pour Fanda, pour être moutou, à la béni. Pour être moutou. Azonga suna kati ya mutu batondi tampato batondi bakome benefana zonga na kati ona solo na mutu na fanda kati ya mutu mena tamba sipote na kati ya Moïse na kati ya Egypte nzamba kumona bana batu na vision nzamba kumona batu na vision travers ya Moïse to moni bo to lali bo to sala bona vision na sala bona vision kwa nzamba na kuna kati tangu atambula Moïse alobi Moïse na femme na na polote oto ngai nini alléluia amen modimo bona na badapta Moïse ngoya kana zote zakia yebo ko personnel basi bakuta la nzambe basi bakuta na hizo kwa kikatre ngoya kana zekipona yebo ko metoko pidei yakuna kuteni na banzambe ya Egypte pasali ni akwese kwa komina ngoya komina kwa kuta na puissance mais pouvoir na puissance ya biloko mi bale molimo za loko mususu ezala ba kwa na puissance bo ba bota na ba puissance mais ezala molimo alléluia ezala batu ba bota na ba puissance ba pese pela pouvoir ça double donc ça pouvoir pena puissance eza pena batu oumele mingi présence ya mutu wa puissance comme les locales so comme les para mingi abanokotsa yeba kombinana mutu ya to simbo mwana pasali ni biki pole oumele mingi na mutu ya donc puissance ko 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 exactement ya puissance ko zo nango excel ya ko fanda mira mu puissance ko zo nango le ba prophète le ba kota la base mu ba kota bana puissance mwana na sala pour nous le mwana na pe asali pe baleka le ba passer mu so sala pour le ndo so mariage ba passer tu ba bota ba na normalité ba bota na ba puissance la puissance la ba kuta la action ba so sema ba to so pika ba sera so ngo mais ya mo pa evite to ba puta ba kana mo nani ya alors puissance na pouvoir na Saint-Esprit ça le biloko mi mutu musu azana puissance azana pouvoir mais a yeba na kamini
même nous azana molimo ebanaka mingi molimo Moïse maintenant musala ekomi ebele place où molimo za musala ekomi ebele tamba tali Moïse kofuka manyama bato na zokamba musumana koka eta mayele ya Moïse akekuna nzambe esengeli nazo molimo na kamba nzambe si on a 70 mikono on a chanté on a 70 nibi mais dans les deux salles au lieu où nous quitter nzambe shuka molimo zakina Moïse apesi ba bon Moïse zakina rempli à partir d'Égypte Moïse a kinyoso à partir d'Égypte comment molimo bezeli ba so sale uti ezaya biso ba faire molimo basala basua mo en Égypte puissance va pouvoir basua mo aba na Égypte mon frère les lois les hommes les seigneurs pouvoir les on est à en Afrique président na RDC awa Moïse a se succès na molimo wa basua ki ide wala ko molimo e sala ki tena ko ko remo amona ka monte ko molimo so ba na Moïse souci ya Moïse Moïse a bini pe ayebisi bato maloba oyo yawe alobaki simasangiso mbuta mutu tuku sambo ya Israel pe atie bango na pembeni nyonso ya ndako ya bosambo yawe akiti na kati lipata pe asoli na Moïse akamati ndambo ya molimo na ye oyo ezalaki na Moïse apesi yango na mbuta mutu wana tuku sambo. Alléluia. Et pour le molimo qui traite les problèmes, merci pour ça qui. Les gens battent pour ça, nous sommes à la Tina. D'accord. Les gens battent pour nous sommes au kilo, à ça, nous sommes complets à quatre. À ça, pour que je t'en prenne, nous sommes les collègues à quatre. Quand vous êtes quatre, Zambé pour ça, la pour Zambé, c'est ce que vous avez. Zambé, vous jouez mon livre, ça que vous avez. Mon livre, c'est pour la mission. Pour les Zambé, personne qui dit Moïse est nyonso. Et Moïse a pouvoir na nyonso. Molimo est sali pour deuxième fois. Molimo ne vous l'a quitté. Mais Moïse est sous les sous. À 5 sur Molimo quitté pour deuxième fois. Je souhaite unir. Nego Johnny Neva se va tout. Mais Molimo tout que Jésus sur Moïse. Deuxième fois, pèse pouvoir Molimo battre les sali. Et si mi te deuxième fois c'est que sous Molimo est quitté sur pour deuxième fois. La verset 28, Josué mwana nune oyo azali kosala Moïse banda bomwana alobi Moïse mokonzi na ngai pekisa bango. Moïse azongisi oze koyokela ngai suwa ekuta madamu soki yawe apanzi molimo na ye na baisite nyonso po bango nyonso bakoma baprofete. Alléluia. Amen. Et Seigneur là qui molimo panzi na Moïse pour faire ko so sakolo. Abraham sakolo makamolimo Mon père Bosso a nous savoir les Alaki Moïse. Comme Moïse a qui n'a rempli le Saint-Esprit. Moïse n'a pas beaucoup de la cathédrale. Moïse n'a pas fait que Jésus, pour besoin de Jésus, a quitté qui n'a détruit à Moïse, à 4 pour Moïse. A Damoli n'a pas Samuel. A Damoli n'a pas prophète, n'a pas Élie. A Damoli n'a pas Tunio, qui n'a pas siégé, n'a Simon Yassou. Simon pouvoir la oser la moto pesa nani kuna chapitre la Simon mon frère total la Bible bien total la Bible à l'esprit Simon Yassou azo c'est là mon conja ya ayame pesa pouvoir comme ça ils sont les colo et c'est grâce au pouvoir payer à ma belle oh ya pesa qui na mabele c'est lié pe azwa yango mais ta pouvoir na et comme na Simon akoli azela kamota maisha tango sokote le merci c'est oh la kena zambe oh pesa ngala peso même ça mon frère pouvoir ensemble ça de côté keba pouvoir ensemble ça parole batikela ka mutu eza mbote batikela ka mutu mais ta Simon mbote ba pesa ki
Pour faire la puissance à pesa, c'est que la pesa ici mais a bon ami. Luc chapitre 2, verset 33. Katana mama Yesu bakamo kimingi aba yoki makambo Simeon alobaki pona ye. Simeon apamboli bango pe alobi na Maria mama Yesu Nzambe apona mwana oyo pona kokwisa to otelimisa bato mingi ya Israel atie ye lokola elembo bato bakoyina ye boko makanisi oyo ebombo bana mitema ya bato mingi ekomona polele pe yo mama pasi ekotobola yo motema na yo lokola mbeli. Haleluya. Amen. Mwana wa mutu mususu mwana osimwa simi mwana zo dekara makuta fa ko makoto azo senga Nzambe merci bonge koki ono bela kingai ona na ngonga kozera mwana oyo akobikisa Israeli akobikisa mukili akozala mutu munene kasi pasi ekozala katiro mamba ko bele paso kozala bele mwana bikamwa mwana elaka si moje pouvoir na pesi na Yesu o utegera Moïse o bandaki na Moïse Yesu dokende atiki pouvoir na apporte Pierre pouvoir na tine l'eau et tika na apporte Pierre mais takuna nami Joël a prophétisé Mikolokoya Nzambo kita molimo kati ya misuni nyonso bako biko na miso bana na bindo ya basi papa bana ba biboba bakozwa molimo Mikolokoya me molimo Joël lo bakile lo kitite molimo ne sengila ke kitana rasnoa molimo ba isene baswa kindambu Pouvoir passer qui n'a et moi il soit ici bango a kolongola bukonjo ba tie fete kongola 40 bien na kolongola ba bukonjo na pe na kopesa na ba musuka kosala bukonjo Yesu azebisa bango bukonjo na pesi no le na kolongola Nzamba kolongola kwa pesa bino te Yesu abaki bukonjo sala bino te Nzamba kozongola ba koda bukonji rasma ba Christ noir ba Yesu de mais Yesu on peut profiter ça qui quatre Israël Moïse a joué bisabango bukonjo eza bino te Nzamba kozongola ba koda ya bukonji. Matthieu 21 verset 43 totanga kuna Yesu. Amen. Yesu alobi lisusu ya mwana alobi na bino bakolongola bino na bukonzi ya Nzambe pe kokotisa bato mosusu bango nde bato bakosala misala ya madamu na yango. Haleluya. Bakolongola bukonzi sa katira bino pesi bino mumila na bino te kolongola kozonga na bato mosusu Moïse bazia bisabango lukiaka chapitre de Futuso de Romain. Moïse azia bisabango kuna kozokende bukonjo ezala bino kumile Nzambe kopesa na ekolo mosusu po eza ya bino te soki balingaki batosa baisraeli bana balongo kuna baya deselo so RDC po bauta awa ba Israeli terre bauta baza bandeko loso bauta awa. Amen. Et que Israël va nous kuna baya awa na RDC po de terre na kuna mo ile lo mabere o e malakati ile lo bebe banite bauta wa descendant d'Israël ezali awa ya Moïse alobi Nzambe kolongola bukonzi bino akopesa kokopesa Nzambe kanda soko kopesa Nzambe kanda te bolinga kubokete kuna kukoze bino kokende me bino bokotika bukonzi moye kokanga manango Rome combien master totanga kuna Yesu. Na tunu lisusu bato Israel bayeba kitina ya sango yango te Moïse ye moko alobaka na koyokisa bino zuwa likolo ya ekolo oyo ezali ya solo te na koyokisa bino kanda mpona ekolo ezanga mayele. Haleluya. Amen. Romain oyo kote pole solo bela kwa sina pele pa Romain ye moko Moïse na presque na jeunesse ko la no mona alipanda edisi bango bukonjo kumeke ko komeke okende pa na kolo na bango kuneza yezo so moi na Afrique Nzamba poni film ko na kati Afrique eza vila moi eza vila molimo esengela kia molimo oyo kitaki na Israël
ezaki ya ndambo ezaki mpona baisraele ezaki mpo kokokisa promese ya sera jésus me molimo mongo egumela te eko eza ya bango mais oyo wenda lobaki eza mokili ya général yango kokambola afrique yango kolakisa ngoya na afrique yango tolakisa ngoya na monde me yango tozozela ntango molimo nano eye te toza panike toza parti moto koloba komemene mongonga wana joana lobi na ntango koya nzambe kosopa molimo na bana na bino nyonso bakozala baprofete bantu bino bakoprofetize bana bakosala bikambo bapapa bakolota bandoto ntango wana molimo kozalaka moko milimo nyonso nzambe adetula kokomba nzambe etelemi afriki komba nzambe etelemi liloba moko kaka ezolokoma liloba moko kaka ezolokoma mon frère molimo ntango kokita délivrance afrique papa mama mindele bakofukuli mindele bakoluka biso bayebi emindele biso bayebi ye bakolo likambo bape balobaka na bango bakolo likambo bango oyo me biso moko tomeyebi te biso moko tometie na place tomekila jésus bango bamindele jésus akita afrique jésus akita rdc mais biso moko na rdc baeglise de noire babaningi soute non botake biso komona komona biso moye botake bakotisaki kutu bazosaka na jésus mais papa lobi amoni jésus na afrique bamindele nyonso bamoni jésus na afrique bamoni nyonso jésus na afrique mais biso moko dans la prophétie na rdc partout na monde landa baréseau sociaux mais biso moko tozosala recherche te poni bango nyonso bazoprophétie ya rdc yoneza chaque moto lelo bozosala mutu na mutu na église na ye likolo so ya Deutéronome combien Deutéronome 12 presque 17 Mose alobi lelo bozosala bato lelo yosala mais likolo koya ekozala subongo te kwe moko ya église ekozala te église ya personne ekozala susu te église ya indienne ezala te église stele kote ekozala église ya yesu mesia bango nyonso bakotyapa makolo na se bango nyonso bakozalaka na nzambe moko na rdc nzambe ntango zoete yesu atelemi na rdc mais ntango tozala miso kokufa ntango toza matro ntango tozala badivision bakomoso akomprendre na ye nazokonte paster nanga lobabo bakomoso azokomprendre paster nanga alobabo po molimo ya faire comprendre bato lelo eye maison ya Joël combien Joël chapitre 3 yawe alobi na mikoleko ya nakotondisa moto nyonso na molimo na ngai bana na bino ya mibali na ya basi bakokoma baprofete bibange na bino bakobanda kolota bandoto mpe bilenge na bino bakobanda komona makambo lokola ndoto na mikolo wana nakotondisa ata basali ya mibali mpe ya basi na molimo na ngai nakosala makamusi na likolo mpe na se makili ekosopana moto ekopela mpe milinga ekomata moyo ekobongwa na molili sanza ekokoma motane lokola makila liboso ete mokolo ya yawe eya mokolo monene mpe ya somo kasi moto nyonso oyo akobondela yawe akobika pamba te makambo yawe alakaki ekosalama makambo ekosalama ava arrive ya mwana mutu alobima mwana mutu okoye makambo ekosalama ava arrive ya mwana mutu somo makili ekosopa na bato bape bakokufa bato bakopanzana kasi bendele ekotelema bendele ekotelema na kere bendele ekotelema na kere Bangu bawa nayo rasa eguya nayo mokili mwana patela lisu bendele kotele mana Afrika bendele ekotele mana RDC bendele ekotele ekolakisa mu ya Afrika oye mbana bexibino Eguya nayo
Togo ishikona kunganga. Njembo nzamba peso kimbangu. Nzamba peso kimbangu njembo ogola na professor na kata njembo oyo. Togo ibango nos baboyi supato bike. Mon frère, depuis nzamba sala mukili babi kwe na Egypte mudele boso kwa si bike ku Moïse. Ebike kwe na Eli. Ebike kwe na Edes kwe. Amen. Bike kwe po nzamba bike kwe nzamba angelu. Amen. Nzamba ba angelu nzamba bike kwe nzamba na sala bike kwe. Mais alors ça bike kwe. Pouvoir ça bike kwe, pouvoir ça ba pesa la beauté. Mais ba dekara kama loba. O pesa mudo pouvoir que cosa. Et ça. Nego, baya kita kelelo, Elisa kelemi. Baya sala temele ko ba mesana. Ele lo bikelo ko ebe ke nzamba sa disi. Bobo ye ba ke nzamba se bo konji. Ye bi samba si ba. Ora ko pelisa moto a. Yenda ko ba nzamba sa. Lelo ba bilo sa ba ke ke ko kuma nzamba se. Pour la étape ça la nzamba ke ko lelo sa lelo. Ba bo Yesu Mesia, ba bo nzamba Israel. Meta koma ke ele siriki. Titango dini, boko pesa bikako lukumu. Titango ni boko sini sa valera nzambe. Lelo kaka na dobi boko samla nzambe Israel. Bocha moto bosi emikanda. Oya kolonga te babo ma yeba ke pasina bo kwa pasina. Moto sasira bikako biso. Tu sasira ba ke papa. Ba sopi man. Nzambe biso bikako eno. Nzambe biso alo. Nzambe biso sala papa. Ki soki nini Bible lobi ngonga so ko kamweba koka bale ni bakati na banzolo ko ba biso kisi nzambe ko ba mikati ba mbele makile bi nzambe ko ba orike inisia basi ekufa ele lobi merci boso kama Eli toi par assemblée qui Lelo bebe que nzamba bazala Israel moto ekita esitso. Osia bazo kima. Bebo lo que nzamba ni que cosa. Akali kali ba go ba ko osia ni kali. Como eres un salama ka echu. Amen. Por nzamba mo separação ye para nzamba bike por nzamba ya bomo. Esse igreja desse passava nzamba bomo. Esse igreja desse kumisa nzamba bomo nzamba bike kote. Nzamba to ele com essa que nzamba bike ko. Moisés na Egito com essa nzamba bike ko. Me agora ele sorria. Pongo nzamba na no nzamba sura sa sabino oyo mate oyo esa se pessoa foi escolheu rendez-vous de décision e segre ba ko kan amen e segre di mo ba gemi me yo mo ko senga o ko tara mo ne de la ko de business rendez-vous bana ba bi bana ba e to senga mo limo oya joele alo bana fi nzamba pesa taki ko RDC pour nous entendre. On y a sur la terre RDC, moi. Je suis connu comme